Na ko sepela bango ke l'État nde abenga bango bisote. L'État benga na bango parce que bango ne batwa bebi saboui. Ba ojo sala kala mingi teta ninge bebi. Boy bien te. Nzela nde basali kitoko esili mais salité zo ngaka pona ba mama mbula pezo ya. Donc l'État ndazo solution pona ba mama oyo. Ko to na pompage bo kala wenzete. Ah vraiment la pompage wenze zate. Wenze zate. Donc moi wenze o mkeza aiza lupango mutu. Mutu wana nde acha wenze wana po batu ba futela wana donc eza passe basé belé makasi. Wenze munene na pompage zate. Ba mère on zo timono ba tonda boy. Bat batika ba mingi aba soda. Ba ya ba bengani biso so fini ba 500 na journée bo pesa ba 2500 ticket. Bo pesa ba vous allez ko favoriser ba soda pourtant bo fini ba 500 300 ba ke. Ko to sala ndenge nini? Ko to tega bino mo bolo ba le ngamba survivre te. So to fini au 500. Ba ya ba bengani mo ba tiki musupa ye 500 ka bongo. Bo teki na journée. Ko tembola mo bandi na mutu akomela sachet akobwaka sachet na se. Ah akobwaka boso ko poubelle eza nango tika ko tiango eza te suka sani na abwaka na yango sika ila kisi yonde fo bana ko komba po ete otiango na esika sili longo bani ba soki basali ordre ke batie sika ke oyo ke mutameli mai atie ni bakomboli batie salite baye balongoli nani fuata ordre nani fuata ordre mukonja mboko bia ba obaza ba batunya saka atanga ipenga pena koyeko cha ordre ana na sali pe moni mona ba kombo ibaye ba siko ezalaka na ngote ezalaka na ngote ko faire respecter Mobeko et loko na loko ezala sika nango mais ceux qui se combattent dans la boue il y a de ces gens là qui doivent faire respecter les salons mais bazate mais tout ça bino ate hein ndé bolo ba bino mo ke TV zali radio te mais bino mo so bolo basa wapi mais ceux qui mukola ça même je déplore mais vraiment ça quoi accuser ba mais ba même mukola salon wana ya de ça ba police na besoin qu'on soit de ça wana des fois mais c'est pas normal les lois il faut pas faire respecter et puis batouper na yebité bango mukola lelo samedi il faut pas faire respecter Mobeko yango et sengeli la police et faire respecter Mobeko et sengeli beaucoup mestre à faire respecter Mobeko mais pas absent. Maintenant mingi ne bebelandi ici télévision le bito kiti na ngoma Afrique du Marché du Congo avec Oyabino JM Kaleu obabengi Jocelyne tozali wana esiko wapi na wenda mama babile lo samedi babela rango salongo parce que nde mokolo oyo ba Congolais tout basangana ka poete ba komba bisika nini oyo nyoso ezali salité na ba wenze to pe nini gouvernement asenga kana bango basala o babengi gouverneur de la ville abenga kini bopeto mais to kiti wana to moni tozali nanu 10h te tozali nanu 8h du matin et kasi tozali komona ba décoration déjà batandi ba mesa ba wenze bazali ko komba te tongi to ko tambola wana na sima camarade de mawesha to yeba nini ezali ko sala ete ba mama oyo ba respecter libe côté ya kini bopeto to pe ya salongo poete bate bopeto esika nini bazali ko tekela matano mingi na balinga kabisa pe bazalaka wana toujours pour na ko sponsoriser te pour na ko soutenir ici télévision na bike bozali mwanga mo ebele bande ko Amerika bandeko ya Londres balobi Pascal Chioka na ngambo ya Londres balobi tete mujinga na Londres parce que na Londres bazali belé ba Chilika Bedito ki kuna na Nikombaya tozongi balobi bokotala lelo ki chassa na sima camarade de Nema West Afrique du Sud balobi tozali na Sami Kabeya babi kuna na ngambo Canada tozali na Johnny Lukoji tobisi no mbote mingi tokotika mno botika la brancher pour partager ba éléments na bino un grand merci aussi à Rachula Caramel babi kolo correcteur news télévision tolanda na sima camarade de Nema West Japon nini salon vous allez ko salamate na wenze bande kona biso ya pompage. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Non c'est pas la caméra na ngai. Kombo nani? Kombo la frère Eli. Frère Eli to moni awa na pompage to moni bande kona bino bobi ke le ta samedi salongo. Mais to moni bino moko bozana bino koteka pona bino salongo le blaka bino le côté. Bon salongo to yebi yango mais yo ebika ndembo ezali. So pe to bika to respecter ti RND no se kokaka donc koteka za mama bulu makasi. Atokoza tozoteka basoda bazokanga côté rompeza bien te yango moni ke toteka bon mais siko yango to lobby bokoyi ko zelate après 10 heures place oyo kotekela osali na esengo ya komona place yango kaka salite bana na koteka na kati ya salite te mutu moko alinga seta za te to linga mboka eza la propre population tous la propre salite wana memela so ba maladie ba biloko belé yango to binga ne bokomboli boye to sepera mpo to bono eza kitoko siko bino moko ba kolonda ko bino moko bana ndaku bo salongo bandaka tongo esili 10 heures mais bino moko bana ndaku to kuti bino na bo soto ya salite bo vivaka nango lolenge kani bon ngai mokolo ndako na koza toze belé na sanga tozanga moko te na se belé ngala koza ngamo mokolo za propre mais mutu mususu aye ya salite ndeti awa biso teka bilamba ko pesa salite mais ba mama ndunda bana ba opire ne batu ba kosa wenje boye bon message no ko pesa na mama ndunda na bataka salite sans ko komba po de bino batu boteka même botanga mno salite te bon na ko sepela bango ke l'État nde abenga bango biso te l'État benga na bango parce que bango ne batu ba bebisa boye
ba to sala kala mingi teta ninge baby boy bien te. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Comment nani? Arnaud. Arnaud on se pilote la caméra na ngai kuna et pas de donner ma weja. Arnaud to moni bino wa lelo samedi dans salon mais surtout comment ki banda 7h to comment na bino kaka ici quand on ko vendre dali mbutu si bo bandi ko teka. Pour na bino salon on ko le même le côté. Ah, salon c'est important makasi mais o to mona awa donc na ba soda ba ko ka ba maman oyo te. Le ça pas si vraiment pour la maman oyo. Donc l'état n'a pas de solution. Pas ces arabes pour na salon et salamara chaque samedi mais et salité de son arabe pour na maman. Si kota ba ko bengala maman ba ko bokola bambota lolenge kani tant minoko ba bengala bango mabota na bango ko bokola lolenge kani. Kasi yango na tozolo ba pour na l'état alukela bango place. Tout le monde a ba chef bazo ya Congo la bambongo ah ya salon ouais jour chaque jour. Presque chaque jour bambongo ko ta mais solution bazo ya maman oté. Tala nzela nde ba sai kitoko esili mais salité de son arabe pour na maman mbula pezoya. Donc l'état n'a pas de solution pour la maman. Quand on a pompage boire à la Wenzete. Ah vraiment la pompage Wenzezate. Wenzezate. Donc moi Wenze on mkieza aiza lupango mutu. Mutu anande acha Wenze wana po batu bafuti la rawana donc eza passe basé belé makasi. Wenze munene na pompage Zate. Bon c'est que naso de moutons à l'hôpital okuta yango pe na ça et comme Wenze. Donc ce cas boye nyonso yokoma Wenze tina so mutu na senango et comme ka Wenze. Passe. Donc l'état doit solution. Donc ce va solution te eza passe. Tu es déjà sur du moteur na bino mi tuka déjà bandi ko tambola ici ezongi normalement to ndizeli lengi kani. Donc mi tuka na comme le katé na se likolo ndezo le kamena se mi tuka zo le katé likolo pe embouteillage kaka to linga nde ba fungola se po nzela za bien ba luka ba mama o solution parce ata ba fungola nzela bango bandoza kaka wana ba accident pe bandoza mama B donc l'état de solution na pompage. Merci beaucoup Ndeko. OK merci. Maman. Ndeko comment nani? Kombo la ngoki. Ndeko Guy, to moni bino, tu allais presque, oui, tu allais 7h, 8h, mais tu as vu que le samedi, Kinshasa, moi, tu vas à la service, il y a salon. Mais tout le monde, tu déjà allé côté, cabine, tu vas déjà monter, vous allez côté. Quand on a vu le salon, vous allez même le côté. Salon est important. Ça là, salon, mais à place au Tega ou Indiarate, au Balabala. Tant que ça, l'inauguration de là, oh, mitou que bandou les là-bas. La mère au bac, basé belle tigona le colo. Ce qu'on côté, on n'a pas joué Indiarate, oh, le bon amour. À Roya appelle là, bien, on est tout au long. Ah Wendiarate, toi ne l'autre ah Wendiarate, t'allais bela bazar mais Wendiarate. Mais bien nous monter pour vendre à côté au gouverneur aller vraiment pas quand il va les carabots quand on cocotte demande on a que non Wendiarate ba ça la bien Wendiarate. Combien de fois de lobby, chaque fois de lobby, biso de télévision de bando bimisa l'autre. To bimisa to cha ah ataba inaugurer ah dès que ba tono to za ba luka biso solution te to wando te kaka ah. Place ya te de ba ba ça la biso buyenze boy. Ba ça la apeka. Ba lo ba ça la te chaque jour ba mais on no so timo ba tonda boy. But batika ba mingi aba soda ba ya ba bengani biso so fini ba 500 na journée bo pesa ba 2500 tickets bo pesa ba vous allez ko favoriser ba soda pourtant vous finir ba 500 300 ba 15 pour to sala ndenge ni pour to teka bino mo bolo ba le ba survivre te so to fini au 500 ba ba bengani mo ba tiki musupa ye 500 ka bongo bo teki na journée siko bana ba sala bino so mouton oh circulation ya mitu kezali lolenge kani embouteillage ya makasi embouteillage ya parcelle ko le bon kamite ba fongola ba po ba santi ya kimbwala oye uta beso ba sisi ba apa nzela obozana ba nzela mususu nzela kimbwala suki na opeka na régie kuna iko no ba komi na bonte suki na okala régie de soir pour message nous ko pesa na gouverneur de la ville wa Kambaka wa zaiko landela solo ville ya ya Kinshasa bon maloba na loba na gouverneur de la ville landela musana ndenge ekende ata la ka pompage ata ba fongola bango a so ba mama to za ba lukeli biso problème ité ba lukeli biso solution de pardon ils aura problème ils aura ça comme on casse papa casse to moni wa et na pompage tongi to ye babino wa na pompage salon le black abino le côté parce que to moni ngonga ya côté kana ne ko kite ne ba 10h bino si bo tandi biloko bino si bo za côté ka pona bino bo peto za ko le babino le côté peto zalé na bien ça mutunyo so akatanda peto muno zalé akatanda ko ça bien peto no so sortir akata wenze ça bien ça porte soda ne ko ça ba 500 ah muno soda muno bengandi bango ça bien 500 na mo pesa bango zate ah wenze zate za akata liponga mutu bon maman bazali ko réclamer que koto bazali na wenzete ezali sika mo bazali nango ya koteka tant moni boko lobake ba soda wana ba soda sko ba benga na bango ba kosuka ndenge nini ah eza makambuti eza ka so tinda bango fongola wo wenzeka kotala nini ya cimetière kana mona fongola bango wenzeka wenzali kuna kota cimetière bango fongola bango kotana kotala eza vide ateka mapango kotana bango so atia bango wenze kotala kotala sur la cadre et bon message nous ko pesa na gouverneur de la ville ko landa na sima caméra na biso ah ya ki parazan do na ta ki par ye mingi mingi ki parazan zandi gambela ko apesa pe wenze ko tsaki pe mbongo awati
ape kota mbongo bongi batia bango wenzi papa wenzi ça donc côté ya wenzi na mina betaka bino kara ya ça ila zando la gambela na niyo so na bango sala côté ya kibaba côté ya kipate. OK, merci beaucoup. Ça va. Makomo nani? Pauline. Maman Pauline, balobi na biso ete yo ndio zali kotia ma salité awa na pompage na ba sachet na ya mai ngonga ya salongo nano ekokite yo bandi ya kote kaneti o ezali exemple ya sachet moko ya ba sachet na yo moko zali koloba nini esika wana. Da eza chasse na ngate toza batama yo te ka ebele da chasse ka nyoso ndeze yanga ite. Est-ce que comme bakaya solo parce que 10 ans nano ekokite to monyo na sachet zo te ka déjà nano esika oyo zali kote ke lo kombi yango te. Ba na kokosa te na komba na ngate. Pona nini na moment obino fo bosunga mokonzi ya mboka fo bosunga gouverneur pona kotia bopeto na kati ya mboka. Mais oyo nga na ateke eza teke na avande sika mo na ateka nga ya kotambola ba mwana na so na sala eza te. Yo to teka kotambola mobandi na mutu akomela sachet akobwaka sachet na se. Akobwaka boso ko poubelle eza nango sika ko tiango eza te sika asani na abwaka na yango. Sika yo lakisi yo ne fo bana kokomba po ete otiango na esika sililongo bani. Ba soki basali ordre ke batie sika ke oyo ke mutameli mai atie ni bakomboli batie salite baye balongoli. Nani fuacha ordre? Nani fuacha ordre? Mukonja mboko bieba o bazala ba batunya saka atanga ipenga pe na koyiko cha ordre ana na sali pe moni na bakombo ibaye batia siko ezalaka na ngote. Ezalaka na ngote. Mutu akoyaka ka batande ci ba mama ndunda ba kosala ba bateki bazuka bateka kana ngapi na oyena setela sani na bwaki ka wana da bino bazali kosunga mokonza mboka te bino bazali kokomisa ya solo mboka na bosoto te ezanga ite ezape ba ope bazana na liboso na ngapi ba asa ngapi na kochika yango landika na kata rythme le kwa bango bakotaki ya salite po tikika salite nana koloba mbote papa mbote mama papa kombo nani kombo na nga Fabrice. Papa Fabrice, to moni déjà bino awa boto bazali ko teka 10 à salon na ekokite bozali ko sunga mokonzi ya mboka te parce que balobi ete bo tia bo peto mais bino déjà bobandi ko teka zera bo peto tozo tia bo peto mais sikoyo soko senga 200 francs na peso 200 francs wana nga na kombola lisusu te. Bongo 200 francs ezalaka pona kokombo mais ça salon kasi ezali un peu bofutaka ezali 200 bofutaka baloba ba pesa bofutaka un peu faut kende na taxi nango to nga na futi eloko tikeli nga taxi mais so nga na zina pesi yo otie na poche wana seke ezani mais bino moko saka mino lenge kana siko ezali koteka ezali bosoto mais so eza bosoto yebisa nga na kombola na kozo kombo na kombol mais so nga na pesi yo déjà déjà seke yo faut kombola na place na nga na kombola lisusu te biso pe yango pe to tikaka parce que biso bino to pesa biso ba 200 na biso to pesa bino ba 200 na bino aussi 200 bino bo kombola ke biso to kombola mais tout le gouverneur de la ville a lancé qui salon spécial bien te moto na moto dans la bopeto poete et sika dali ko teka esprit malamu poete to banga maladi liboso ndako to kombola to zo ba soir na to komi ko timwa na ba mais siko yaka collection journée mobimba o sika to ko kombola mais soki yo lobi ke na pesa nga 200 francs nga mona kombola nga na 200 francs na pesa wana nga na kombola sute ale yo sala pesa kana to pesa ka bandeko batambolaka baleka bazwaka ba 200 soko telemi na wenso komona bango ezaka journée spéciale mais siko soki na spécial na soko tamboli ya mingi okomona ezali mboleka na enquête bomona ba biloko wana pour que esala pe moi bien makamba ba 200 francs bopekisa to sala salon webisa mutu na mutaye ko toka aye ko teka sana kombo na ye chaque samedi akombola sika wana. Comment on a aimé ces gens-ci? Mais ces gens-ci, tout le monde y a watté na pompage 10 ans on est bêtise mais tout le monde bazali ko te kama bazali ko respecter salon hote wenzezali ya solo bosoto. Na ebito poko lobani ne sika wana. La négligence. Mboka oye babi ko to sa mobeko te, ezamboka ezali avoué na mo libebi. Ce que nous déplorons que ceux qui bazali na basali makamunyo soana, au lieu bo ba ko violer mobeko babi ke salon na tongo. Salon ezamabete. Et alors, les alliés, ils ont pris 200 francs. Et si les 200 francs, ils ont été mabé. Parce que, au combo, même si on combo, mais biloko on est évoqué en gombe de camion zati. Au combo, les bateaux, comme on combo, biloko on a katia mayo, bizarre. C'est ce que nous déplorons. Et c'est même bassin salongo, mais basu biloko on a. Basu en gombe évoqué en gombe quelque part. Dès le moment qui ignore payer, ne va pas traiter ma déchets. Mais ce n'est plus le cas. Mais salongo, on doit respecter. Parce que les Congolais sont négligents. Comme on n'a pas à part ça, on a besoin que les gens aboient qui sont dans les besoins de Moninga. Parce que les gens sont sous propriété. Alors, on a besoin de attendre les gens à boire qui. Même la boutou. Parce que les policiers sont à ça, c'est ma moutou. Non, non.
On doit respecter. C'est qu'on a favoriser parce que le long quand nous allons côté quand ici quand les journées le samedi la salon spécial pour la moutounion vous allez à 200 francs parce que 200 francs foutre en lundi mardi mercredi mais le samedi la spécial pour la moutounion mais tout le monde y a vous allez à côté à l'aise calmement sans qu'on se rende compte que non le à la raquine mon peut salon pour la bonne c'est quoi madame ceux qui normalement mobeko ezalité ngala ko ke de pe la ba mutu ko de pe la boto le wa mutu ceux qui ba besoin de mibeko ba boni que salongo et ça respecter il faut me faire respecter l'état de droit c'est quoi qu'on fait respecter mobeko et là on a le ça de sikanango mais ceux qui se combattent bazo salaboy il y a ces gens là qui doivent faire respecter les salongo mais bazate mais tout ça na bino ate hein ndé bolo ba bino mo ke TV zali radio te mais bino mo so bolo baza wapi mais ceux qui me connaissent ça même je déplore mais vraiment ça quoi accuser ba mais les autres même mokolo salongo wana oyo adesa ba policier na besoin de ça wana des fois mais c'est pas normal les lois il faut pas faire respecter et puis batupé na yebité bango mokolo lelo samedi il faut pas faire respecter mobeko yango et sengeli la police et faire respecter mobeko et sengeli beaucoup mestre à faire respecter mobeko mais pas absent mais lobi coûte sika oyo na monique avec l'état na ko vie pe pototé tala seconde to bano mona boy to regretter pour tout ça passer de côté mais les comme qui toko mais to comme ça va saleté mais ça je ko pesa na gouvernement de la ville ko landa on a ma caméra de nema wecha bopeto ezala slogan té okini bopeto ezala slogan té et sengela se dépasser hein a comme sur le terrain atala makambo ndenge ni se passer oh et puis on peut sanctionner bato ezaka tango de limbisa té ceux qui ozali chef du quartier ou bien vous allez commander quelque part, il faut respecter la loi. Il faut respecter, il ne faut pas sanctionner. Des bateaux banga, mais sanctions zaté. Des tonneaux baboto, le bina biso, d'aller le gâteau, yembi sili. Et bon quoi. On doit faire sanction. Il ne faut pas sanctionner bateau pour qu'on banga l'état comme maïzonga. Et assusté. Merci beaucoup papa. Merci madame. Kuti bino awa na bande ko na biso ba jumeau fort du Congo to liko ba réaction parce que tout le monde bango ba tiki banda ko na bango ba kiti epai na yo po ete boya ko sunga yo na kotia bopeto na quartier na réaction na yo vraiment na sepeli mingi na sepeli parce que soki bato balongo esika mosusu ba yeti ba ye ko sala lo musala o ya assainissement elingi ko loba ke bato bazali sur place baza ko sala te bato wana lokola ba constater que place wana bosoto ezali nde ba pusani pembeni na biso ba ye ko sala pona balongola bosoto bato oyo bazali awa bango baza ko préférer batika bosoto esika oyo bango moko baza ko ya ko teka parce que ezali wenzete eza nzela bango baza ko yeteka na kati ya nzela baza ko tika bosoto bato mosusu nde baza ko longola bango yango ngana sepeli mingi ndenge bango bazwi initiative wana soki ezala mbala suka te bayaka mbala ebele po baya kosala yango mais biso d'habitude tobenganaka bango mpe toza koyebisa bango moko bakombola esika parce que oyo ezali balabala ya leta eza wenze te bango mpe bazali koloba ete bazali na esika ya koteka te bazali na wenze te yango wana bazali na choix te yango bazali koteka esika oyo bino bolukeli bango esika te mais ntango bozali kopanza bango bazali komona te bazali kobakisa pasi na ngambo na bango bakonzi baisi bayokaki deja kolela na bango bakonzi basi bazwaki deja badisposition esika nini bakotia bango mais bango baza koya kobebisa esika misolo ebele ya leta ebimi mpo babongisa nzela oyo yango wana nde bazala kimia bakonzi basi bayokaki kolela na bango ezala monsieur gouverneur ya ville ayebi ke bato ya pompage baza na wenze te bango moko balelaki bakotisaki mikanda na bango bayebi ke baza na wenze te bourgmestre akomelaki gouverneur ke baza na wenze te bayebi bakonzi bayebi basi bazwi badisposition mpona bazwa balukela bango esika bakokende mais bon na bobengani bango toyebi te message nous kopesa bango parce que bazali koloba bozwaka bambongo na bango ya taxe mais bozali toujours maltraiter bango bozoko moi te ko sala pe moi comment boko kozwa ba 200 francs na bango en même temps boko bengana bango bon la police ezwaka taxe ya wenze wenze oyo eza na administration nango mobimba soki balobi ke baza kozwa bango mbongo ya taxe c'est que administration ya wenze nde eza kozwa bango taxe parce que balobi soki moto oyo atandi biloko na balabala ya leta ezala na place nyonso soki leta aye il faut taxer ye parce que azali nde koteka biloko na place publique mais lokola oyo ezali wenze te soki bato ya administration ya wenze baza kozwa taxe na bango batika kozwa taxe na bango mpo biso tolingi bango bazala te toza kobenga na bango lere nyonso. Merci beaucoup. Ok, merci ngane nazo remercier bino.
Ebiki bozalaki wana ebele mpona kolanda biso na nsima ya kamera didino maweja oyo esi abiki atelemi na kolongo na bopikiki na nyonso balobi mwa mobali ya moluba lelo tozali awa bomoni bino moko na nsima ya kamera na lolenge kani bamama balobi difficulté nini bazali kokutana na yango epote mpo basalaki bopeto te bazali kolela baintexe bazali kobelela oyo babengi gouverne la ville Joseline Ngobila atelema fungola miso po ete bafutaka mbongo na bango ya tike po ete bopeto esalama bopeto esalamaka te kasi bango mpe balobi ete bakosala yango te po bafutelaka yango deja mbongo tokosenga na bakonzi ya mboka batelema ya solo mpo bata solution na peuple congolais bakoki kovanda na bosoto te mpe na salite te tokosenga bango batia mpenza mokolo to makasi mpe batia vraiment bapo balobaka na français le point sur les i mpona bamama oyo bayebala korespecte kini bopeto parce que balobi ete bopeto ezali mpona intérêt ya peuple congolais ebungi ezali kobikisa to na bamaladi ebele tokoki kovanda wana te na kati ya bosoto mpo ete bosoto ezali ya solo maladi ezali ya solo bokono matono mingi toye kosenga na bino bamisino botalaka biso bosabone mpe bopartage baelema na bino baabone nyonso to ya Usine Télévision bana nyonso to ya groupe Usine Télévision tozino babizu ya mingi tobike bozali mingi ebele tokokotanga bakoma na bino nyonso te me bozali wana mpona bino nalobaka yango mingi na suka vos conseils et vos remarques c'est ça ma nourriture de tous les jours merci à la prochaine.